Voilà, il y a ceux qui ont citron. Maman, citron, ils ont bien. Citron, ils ont citron. Maman, ils ont voilà, nous avons grandi dans le pays. Bienvenue de retour na première dame look. Les loups na première dame look na qui pour na l'axabino vraiment ba remédie ni nanda ko sala pour na ko éviter ba tâche ce qui bouton on est bimio oye ba comment est-ce que pour éviter bouton na tango ko kauka et bien so tâche te ko éviter ba point noir et tika ba tâche na elongi. Voilà mon a check vidéo ensemble parce que zelo moko na bandi ko sala la traitement on a moni peso simba so ko ebinga bien o tali moni long na ngeza vraiment na ba tâche te na pour le bac ba bouton de manga te aux alukuta bouton de manga. J'espère que bon mon vidéo. Voilà, bienvenue de retour na première dame look. Vidéo na première dame look na qui n'a pas son nom secret parce que nga vraiment ba vidéo na ngande na sala ka izara déjà hein. Premièrement makamwa na sala ka ba technique ba secret et on a linga partager na mno na za te système qui na moni lo côté mo bona yo lo bote bota la technique ya osabo non wana izanga tinga na ko ibsano surtout même expérience personnelle. Comment est-ce qu'il a ça là va vouloir mais lelo j'espère que bien bon mon bouton na zoomé bouton oh ya munene nde biminga ba bouton ça là moi signons tout ce bouton ça lui a stress c'est à ta période ou bien bouton nyons tout bouton ça là bouton tout si konga alinga teming mingi sui bouton ça lui après longwe et bandio tika batache na ba technique mi ça tout dans l'accent comment au monde ndenge bouton ça linga boye ndenge ni na yaka ko traiter yango potango ekolongo ikauki etika cicatrice amunene penza surtout awa boy etika cicatrice tango elongo ezongi kaneti pona ngezala bovinga mana linga po ezala bien ba soin de visage neti po bomo nanga na utiola mukana tongo sans maquillage pour son ngeza kaboy donc toujours comment ko éviter ba point ba tache noire etika la on elongi pona ba bouton dans l'accent juste trois techniques vidéo wana ekoya dans ça au jour suivant pour nalingi oyo dans ça la technique on est s'appliquer boyo mon ngana on a tâche à ezalate après na quoi ko dévoiler bino qu'est-ce que j'ai fait iloni na salaka vidéo oyo je souligne bien et salami quelques jours avant vidéo on a l'accent no ba technique ya olongola ba tâche mais tout ça dans le temps bouton aussi vimbi makasi na linga otobola ngote ti mokole ozwata nango après wana nde na kwa kosela nosko vidéo comment éviter ba bouton etika ba tâche vidéo bouton esalenga munene awama e uti okauka na tobola ki yango te na tika ki yango ntango esi ekauki parce que yango moko efinani bien na tika yango mais est-ce qu'on a l'accent non comment est-ce qu'il kosala pour na ko éviter ba tâche. Premièrement on a besoin ya citron hein bon oui ba citron na yango mibale na na besoin ya citron na besoin ya miel na zape na besoin ya café. Tu as besoin de l'eau comme ça, tout ça, il faut que mon hôpital au foutel en bambou, tu peux faire ça à la maison, dans la salle pour éviter la tâche. Alors je vous propose cette petite vidéo au cours ça va penanda yumoko. Déjà en principe, c'est une alamu qui n'a pas tongo pour na ko cleanse, ko clean et longinzoto pour éviter la graisse, par ma fouta parce que sans doute non voyebi ba bouton et utaka na ba graisse nzoto na so naturellement produire ba graisse ba mafuta et en tout cas eza malamu mingi komela mai epeli donc nazana mulangi na ngai ya mai mulangi ya mai même suta mai ya pompe ou bien mai n'importe quel mai normal na mixaka yango na citron surtout na zui mai boye o eza mai ya bio après na yo sangisango na mai moko tiède à base ya nini ya na chauffant na chauffe ou bien dengi na awa na poto to benga ngo kettle après na yo zwa na ti citron na kati na meli glace ya mai déjà na tongo avant ya kubanda makamu nyonso
Voilà, après avoir coussé la mélange où il y a eau tiède, maï naturel, na citron, na méli yango, mais mélange où na mélango au fur et à mesure il y a journée, dès que journée zo kinde, mona au méli yango puis ça fait énergie na ibi citron vraiment ils alaka bien pour na bato pe ba nous perdre de poids, pour na bato bolingo éviter surtout graisse, mafuta, sauce antelo, mafuta. Mais alaka bien, voilà. Voilà, café ou café ka normal parce que café zalaka élément moko ya bien, produit moko ya bien pour na ko kimisa ba graisse bo monde na on na vu café nanga nazo finango na fini yango boye pe na koya ko mélanger yango skoyo na miel. Na mélangeant na miel après na tia on elongi na ngai. Donc, veut dire bon moi mon café et salaka et diminue vraiment ba redness et là c'est que ce qui n'est pas na ba tache ndenge tikala na longi après bouton tant we kauki café diminue kango ce qui peut misu na weza hein ya ko swollen et ça café donc ils a vraiment na ba remédier belé sur za muto za ka peau sec au ko sale la ka café au sangisi yango na nini oyo yo monde na sala oeza honey eza miel osangisi café na ona miel après ya osani ozwi mélange oyo opakoli yango na elongi. Voilà, après ozwi mélange wana opakoli yango na elongi nao okosala boye anda ata 2 semaines, après 2 semaines au sali soko za na ba bouton makasi melongi et tout ça tellement que café nde za na ba boule wana o sali nyozoni kango na kati longi na ona miel. Voilà nomo monde na oni ke longi oni kaka côté ba tache za na ba bouton mais ou éviter justement zone ya misu na zone ya monoko. Donc nous monde na sali eza base ya miel na café nde na laxibino na yo tiango awa mais na éviter misu na ngana monoko na niki yango bien après ça na otika ngo pendant 20 minutes après na yo sokole lunanga na eau tiède. J'espère que nous est facile à suivre même à la maison. Comment est-ce que vous éviter la graisse na longi na yo na comment est-ce que vous éviter ba bouton pe ko sokola ba tache pour éviter ba tache et za la nzoto na ce bouton ikaoki. Ou eza remède numéro 1. Voilà, il y a ce qui est citron. Ouf, bah maman citron ça bien, citron ça secret, bah maman na ba makambo belé. Donc citron. On va essayer la citron no mon boyebi, mais citron pe lisu c'est ça remède pour na ba tache, ba ride, ko c'est la citron na ilongi,
kosala ko rajeunir elongi na yo. Donc citron eza vraiment elo moko top. Voilà pour na kosukisa ni na biso ya lelo na ozosko citron na finima ya citron kaka boy mokie ebele penza te nde na osala wa. Soko za mutu za pona eza sensible kosalela citron na elongi note, mais soko za mutu moko pona o eza ngo sava okoki kosalela citron, mais tellement ngai poso na ngeza ka sensible siko na yo ozwa na zwi mai na ngai ya moto na ozwa mai ya moto na nga na ye kosangisa ngo na mai ya citron nde bomoni na sali wana tiango mai ya citron na ti posko na ya kozwa ngo na ya kodip yango na ya kotiango kote na lingi batache ezala elimine kote na lingi te batache ezala na elongi nanga mpona mo boyi bato ebele balela te tache ezala na elongi nazwi tige coton nanga na tiango siko boye po citron ezala vraiment makasi tiango na mai ya moto. Donc pour ça oza pomoko pour na yokoka vraiment ba nini te tiango sangisa on a mélange à eau tiède après ozwi bomoni côté tache esalinga ya monene yo ya bouton na tie nazoluka siko côté ba bouton mosusu pe ya mike zazanga nelongi nazotia neti awa bomoni naza bouton moko ezobandanga esi tobokaki na lingi kote va nelongi nanga na yo kozwa na tie na oluka kaka kote ba marque ba tache mike nyonso tu ya salite ezanga na elongi ou bien pe bakote kaka na lingi ezala na perfection boye na boye kolunga koelimine baimperfection ebele na elongi bomoni nde nazotia boye. Pe osentir ebandi oswa na elongi ndozo tiana kukanta to tika bo efandi ko sentir en elongi, ça veut dire que ils ont marché o ezate que ozwi mbongo que dépenser mbongo ba que selo ba cosmétique ebele o ka yo mona ndapo ana première dame look maman comme star papa to yokola makambo ebele makambo to yeba kitema na ozala abonné na site na Chanel nanga oyo donc koto bando découvrir ba blo moka miki et on est ça notre première dame look maman comme star. Voilà, on a tout tia siko citron et longinanga, côté batache, na sentir vraiment, au sentir en haut, moukino so sale la remède au vraiment au komelanga au yoka, au sentir pendezo kotayo na elongi mais na eko josko langette moko ya propre, na eko na sokola matoi en attendant. Bon mon temps ozo sa ba soin oyo yo boy, ezala bien, au sali ba soin na yo, au sali makam na onyo stumba moka avant kendo sokola, pour so sali boy zato ko tika boy, ba blo boy landa mona baf bato bele baeba te sima ya ba pavillon ya matoi awawa oniki en montant to tchara ba fond de teint ba excès kabiso surtout na kati ya ba matoi et tout ça au sali yango po matoi na ezala vraiment propre bino mo botala monde saleté bima o eza ba saleté ba fond de teint et qui ndape ko vanda na ba pavillon ya matoi tant ozo sali nango matoi na eza propre avant o ya kozwa o lexatige coton na kati ya matoi wana ezaka ozo sala entre temps na ndingo te ko sala wana peso ko za solution na toujours ya jus il y a citron au tia qu'on a maille au tiède et tout aux omela et ça la kaïda kabatu vraiment et belé pour en perdre la poids pour la graisse na elongi pour na ko detox et ça va bien aux autres détox aux autres clean aux autres nao et belé ya mwana na zomela avant na que sokoli elongi. Après avoir ko ça boye na kisko ko sokoli elongi nanga après na ko ya ko laxamno résultat nanga na quelques minutes. Voilà, après avoir sokolé le nanga pour nanga vraiment na oki en très bien na mioki bien zoatan na ozwa vraiment soin ya elungi na mais mingi temps tozwaka soin ya elungi ah matoi bomondeni na lakisi ma soko moni mai wana petit kali ozwi mai wana otiango na brosse na yo adon après brosser minu na pour na ba jaune misu se kangara na minu ba bleu belé za kolé hermo pepsodent mais soko tie citron eza ba bleu mo vraiment ba fruit naturel otie mai ya moto o sangsa on a citron
ozui oniki vraiment na base ya minu awa bato beleza la so aseke omona ba bloc kangie na minu bo ezaka vraiment bien minité à la première dame look tant que j'aurai une information dans ça là vraiment de mon mieux ou bien tant qu'ils aient le mon amour na ça là dans ça de mon mieux na ko livrer en gros et pas na bino. En tout cas merci d'avoir suivi cette petite vidéo hein et c'est mes arayanga pour partager na mobilo quoi meke parce que surtout ici vraiment c'est la vérité ici za makamuna mon na ça là et ici c'est du bien et puis eza top voilà ba première dame look maman a commis star ya papa mais avant juste na kende na ngena la sabino biloko to utiliser ya liboso to utiliser que za citron to saleli citron to saleli café to saleli miel voilà ba biloko de base au moins sinon soit na on cuisine au ko tchango ensemble pour na soin na elongi na soin ya papa na elongi comment est-ce que éviter ba tâche ya ba bouton ce qui bouton salio etikaka t'acheter na mikolo ekoya. Merci Nandemi Botali. En tout cas, merci derrière la caméra. C'était Yemoko hein, Jennifer. Merci na aide Nayo. Merci Gracie, l'équipe technique, montage Mobimba. En tout cas, merci Nayo Pévariste. Nandemi assisté Sobelo. Merci na Batnyoso Bazo ko assisté nga Emilia Guadino Noela Bukasa. Merci na Lulu. Merci na grande famille na Mobimba. En tout cas, ensemble na bino pour kota na libuta na ya première dame Lou. Balobi maman a commis Staria papa.